Bote balingami. Certainement, vous allez bien, moi ça va. Matière n'est matière. Toi, en décembre, pardon, toi, concentré dans la fête ici, dans la fin année, toko tamboula sika. Matière na matière, moi, va se concentrer là-dessus. Dans le bien, bato bo finga ngata na sara analyse maman Esther, ya kokabona maman Esther na tonton Jacob boza wapi? Allo, boza wapi? Bino bo finga kingai, on dirait ngande mutu na yaki pona kabola bango. Boza wapi? Basali, lokuta. Aussi ko commenter et pas dilsine. Ngana za mpongo, ngana za aigle, ngana mona musika. Ngana mona ga loin. Ngana musuni te. Ngana nzoto te. Ngana baba instinct molimo. Nasala mamnatina malgré na moi comédie, moi ironie, moi koseka mais conseil peso pesa en même temps. So otimba te bo comprendre te talibino. Dans la salle à émission, nous avons eu bosso à salle live pour nous relever la cire. Bolingo et tantôt j'accona ma mère sert à sauter. Mais n'a qu'un an va n'engue mon boui. N'a pas n'engue mon boui. Non pas parce que et c'est mon angue zala qui va cabona. Non. Je crois na salle live mon quoi après. Vidéo mon pardon na posta qui après. Na le qui sur ma cambouya. Bar lien, bar réclamation, bar la délivrance, voilà, certainement vous vous rappelez. Dans le bar, tout le monde a besoin, tout le monde a besoin de la délivrance. Tout le monde, même moi qui vous parle, tout le monde, sans exception. Tout le monde dans la famille, oyo. Tout le monde dans la mambo belé, oyo. Ils ont réclamé bisson. Mouton au bois, les hommes doivent éviter. Dans le bar, qui on a vidéo, on a répété, on sous les lots. Dans le expliquer mambo belé, on a le bar, parce que temps, ils ont été. Mouton au bois, il mouton à éviter. C'est ça la vérité. Je crois dans le bas qui est assez. Par rapport à dossier. Bon, il y a le bas dans le bas, on a souka. Maman, c'est auto ça live. Je crois que tu veux dire, lundi live, wana. Ngana zena musala. Na monika randenge, ba youtuber, ba tokisi, ba pelisi matière. Master Asali live. Dans l'année moi moqué. Surtout bah commentaire na ba réaction to ba réponse à mon master. Maman sert à sengi pardon. A sengi bolimbisi na ba fan nyonso yaye na ba to balingara. To pe balingara couple na bango. Vous sentez qu'il y a à regretter hein. A regretter ceux qui n'y ont aucun kanisa non. Ndenge mamboke ndenge kendele. En fait, azo regretter na benga on est fin tragique ndenge mambongo esukeli. Bon nga na on surprise na kamo na ngate parce que na iba ke sile la bongo. Mamno se expliquer en ngote. Moi, je peux expliquer bien les athées. Assengi pardon. Pour nous nous sommes croire na bolingo na bango bano croire na bango. Ntavera isunga ngai. Maman Esther, tonton Jago, na linga bino mingi. De nature, je suis pas parfaite bien sûr. De nature Nazalaka vrai, moi, Nazala vrai. En tout cas, Nazala mutu mabete. Na abaja abato yo. Soli gamboza oye bakeli kamozani. Pona ko bomba te. En tout cas, nga soki penza na yo kike. Olobaki lo moto c'est le mo déranger nga. Et que ngano to yebani to solo la stop. Oba bilo ezara te ko lobate te ko tuna te parce que monyo yebi te.
nga soki est dérangé, en tout cas désolé, tu seras déçu parce que na ok tuna osepela nanga te ka bongo po na kokaka te ona yo elo mo na simo lobi na kombo na nga to na okoka nanga te na kokaka te et ça nga passe puis après pour nazala bien nazala l'aise naza kimia fona bimisa fona loba nga za hypocrite te nga na linga bato na linga mutu tout sauf que so mabeza na yo loba ki mabeza li ne lo bato bele place c'est ko balingela nga te ya wala de la bomba na vérité te mama sera olympia na linga mingi tam so ndi mate na linga mingi na nga na mama Esther lelo te to banda ko sola na ikala so alandi video ayoki loko aokamwa aokamwa mama Esther aokamwa nde na lobi ki to banda ko sola na ikala na o rappeler mama Esther au moni période au salaka mama Esther tango mama Esther asalaka wana TikTok ezalante période moi il la maman Esther na réseaux sociaux boye ke ameli mbongo ya mama moko boye mama na aza congolaise na biso maumeli na braza balaka kuna aboti pe kuna et ta mobala kufi bino bobika ba voisin nde totoro lo ba récemment lo lingi na bango et mama na basala e chasse à l'homme na belle famille na bana kimaneti moyibi mwana moko takufela na nzela tango ba Kinshasa ba ko luka mama Esther poisonga bango mama Esther asela bango ba émission na YouTube pour na osengela bango et na da parmi ba contribuer na bana o solara na mama Esther période yango bref ezaka parenthèse si on a rappelé les solos to betanga nae a se rappeler mais ça en importance c'est donner maman Esther Mokala et il y a à reconnaître un sauté on va peut-être na rappeler ma solo to beta maman Esther a sali live a sing bolimbi c'est une bonne chose et ne bat banda ko linga bango ne bat no ko na bango lelo mambo suka ndenge sukeli en fait pour la séparation na bango batobele c'est vrai bazo regretter parce que mon mutu a linga ko peu importe ba erreur ba faute ma benayo a rolingo toujours. C'est une bonne chose. Maman sert courage. Et ça le passe, oui. Et tantôt j'ai courage. Mais c'est que moi je peux vous dire, Kokabouana bango, c'est Dieu qui ne veut pas. Nous avons mené mon lingité bango mi balé babalana. Hein? Mon Esther na Jaco. C'est Dieu qui ne veut pas, il va à moi c'est un bal. Nous avons lingité. Nous avons lingité. Balé pourquoi maman nous a relobate, ok? Et maman nous a relobate. Jaco n'est pas parfait, Esther n'est pas parfaite. Et il n'y a pas de Jaco balate, il n'y a pas de Esther balate. Et Jaco bala moi si on zama olinga bala, de même Esther bala mon bala on zama olinga bala. Mais sauf que il y a un travail qui doit se faire. Na vie na bango mieux sumi bala. Na lobela on a vidéo, on a lobela mama délivrance. Maman Esther faut le délivrance, tantôt Jaco faut le délivrance. Sinon t'es osa compliqué. So tantôt Jaco le délivrance te abanda kaka kosuka. Kozwa basi ya mabe vous allez jamais errer. Vous allez jamais errer. Ma mère sert sur le qui délivrance était à balater. Moutounion soit on a besoin de délivrance. Ma mère sert sur le qui délivrance était au balater. Malgré ba talent, ba compétence, ba machin, ba nyon soza nango, ko iba ko loba ko iba ko tia mo bala lège ko. Faut banana na ko se repentir et pour ko luka délivrance. Na ba question bazo tout na ba réponse ma mère sœur azo pesa ma mère sœur azo ko accuser Jaco indirectement ma mère sœur c'est normal il faut ça le passer bon maman mususu hein o esi komi maman tika on ka eza bongo tika on ka eza bongo parce que ata soki ma bozolo ba solo ndimela nga bato balinga côté o babana déjà ko fingo banda kala personne ne te croira donc c'est pas la peine tika kaka ata soki ya solo zayi mabendenge ozoloba wana tika obita mama sala no sala ba live na yona ozolela ndenge kota uti nzamba loko ti nzamba sale ngolelo moi j'ai rigolé j'ai rigolé parce que na yeba que à suivre
la famille n'a pas le sur dossier à maman Esther na tonton Jaco et na le des jeux essentiels na petit conseil na papa tonton Jaco na maman Esther na tangi na ba commentaire et bat musu ba se moquer bat musu ba zo seka na moni mutu ma komi à lobi ke et ACP parce que Esther a bon na Jaco te Esther a lobi ke et ba commentaire bobo éviter parce que nazo ko éviter ko indigner bino sinon te bo regretter bat musu ba lobi ke no botika ba yo c'est là tonton Jaco live pas ma ba ko bimisa ba secret d'état en fait ma mère sœur n'a comprendre. Ce qui est vrai, c'est l'homme qui a décidé que la relation est si là. Ok? C'est pas que Jaco n'aimait pas Esther. Jaco a ligné Esther mingi. A ligné ki mingi. A ligné makasi. Mais quand on est maman, on a bolingonyo sauté à bouti ça na libala. Ok? O linga mobile makasi, o lingi mosi makasi, mais par rapport, bon vandate. Et de yesengara il faut bokabona. Ezalaka est belé et c'est ça au fait. Et réalité ou ya bango topé vérité c'est vraiment un mot ba soleil mo slam ba linga no to éviter mais mon amutu ana ba raison to ba point ou ya malamu na ya mabe ayebi na ngambo muninga mususu et ça c'est toujours un bolingo Jaco et on va réaliser même Jaco après avoir rolon la ba photo ba nini Esther ezaki toujours maman Esther a décidé ndalongo longo siko pa 5 bolembisi na ba fan na ba abonné na ye surtout bana ko corps na ba no sepela na couple na bango. Courage à elle et ça ma cambovi continue mon Esther et Suki Awate mais prochainement vivez caché quand on autour peut ça conseil dans la vidéo tous les gars et parce que soit ils en coulisses mais toi été lié si là on peut en coulisses bah tu peux venir au sama quel na réseaux sociaux et tellement bien beau qui on a mis sur bateau et comme lelo na mon na ba commentaire mutu mo lobi ba mabala réseaux sociaux qui na no musikate mutu mo comme lobi ba tie image moi tonton Jaco na master balata ba bubu ouais neti ba superman mutu mo lobi ba couple balata bilama ndenge moko avant baba na ekenda musikate ba relation na musuna sa banyo se kalobi ça me rappelle bo jeunesse na ngai na ex na copain na to banda olata bongo et si là na on nzela en fait bon ba tumsu bazo ironiser bazo se moquer bazo seka. Et pourtant, il y a des gens qui souffrent. Ils ont ça la passe. Vous allez rappeler des monatés. Vous allez compatir na baninga. Voilà. Et quand on a passé conseil na baïke, vivez caché. Très important. Mukilo yo. Faut boye ba ke na mukilo to zana bato malamu na bato mambe mais bato mabe baleke belé. OK? Bato ba olingolo bolamba ebelete. Faut faire très attention. Donc du coup, et là mo oyo, so ki za pope so esengo. Hein? Et tant qu'on a mis sur bateau nous c'était pas au CP là et bateau c'était pas au CP là mais tu vas te bébé bâtiment beaucoup te bébé bazo c'est quand te bébé bazo mais bon et puis ça va mailler moi je crois que prochainement Esther soit à une relation tout Jacob on a réseaux sociaux et tonton Jacob c'est pas la ligne ma Esther parce que moi personnellement c'est quelque chose qui va cabonner tant na sali live mto liboso a rolanda ngai inbox to pa benga ngezaki pour me dire que bazana bango c'est juste kaka bon bref alinga ka protéger image à protéger Esther et épargner batna ba ma missus ba massa tonto Jaco momi bali ba benga ba na France na besoin attendre comme la bango te na ozongela bango encore na tikali kambute te mais obeti libando ebi ngala solina Jaco bazana bango mo na ebisaki ngala confirmer te na affirmer te na ka osa live par rapport au ngana moni na ona zoyoka mususu nde na ebisaki penza no te bazate mais ba lo bande vérité te na soli Esther za kuta shit bango ba ebisaki ma Esther za Chine tonto Jaco ebisaki ngate na eba ipete mo comme to ebisaki ngate ok Esther za na Chine na solina Jaco le Esther za na Chine c'est juste que ok madame voyons voir et nyonso makambo nyonso makambo ekufeli ba bolingo ba réseaux sociaux bandeko faites très attention na ebisa bino so eza na erreur on na kosala teza ko exposer bolingo na réseaux sociaux quand modèle bat ba fingela na ba commentaire quand modèle bat ba loba mambo ba loba pona nga na boy couple matalana ya passer gigolo ba ozwa courage te ba webse bino ba kabona ba rolongola ba photo te
baosaka mascarade baosa sembla mais bato bayebi bato akati bayebi ke bazalaka su te bayebi ke bazalaka su te. Et c'est ça babolunga réseaux sociaux. Est-ce que bomona bon basala su bablo bando sala kala wana ba black ba jia bana miki apampamba wana basala ngo su te. Pourquoi? Parce que libala esila bolingo ezala su te. Basambla babengi kosala ya suka wapo bomona ke no mokili lobi esimbi te. Tosi to timbelaki tosi to comprenaki. Bandeko, bo éviter bolingo na réseaux sociaux, bo éviter ba vie privée to ba mamu na bino, surtout ebi ke za source ya joie na yo, hein? Ya bonheur na yo, ya ko exposer mo mokili mumemo na éviter ça. Éviter ça na mokili o ba nyonso to ba obetelo maboko. Ba olinga bonheur na yo. To pesi bino un mois, to pesi bino 6 mois, to pesi bino ina, to pesi bino 2 ans. Bon, on va commenter wana non. Ah voilà. Et bazo a raison na souke. To lo bagi nini, c'est ça. Éviter ces choses. Courage na bango. Na comprends maman Esther hein. So ba boye yo na bolingo, ça fait toujours mal. Et j'ai quoi ces raisons on va continuer bolingo ngote. Bref, oui combien en fin du monde te. Na bana o le belo mona shitaki na ngona vidéo liboso. Tama mese ano sala ba live na e. Kazo lela, wana jakuna simazo pa musa zo simba zo sala. Moi j'ai rigolé. Ba sala psychologie. O bala na mama Esther. Ba ebi c'est qu'elle o azali. Hein? Ba ebi en vrai Esther aza ndenge nini to pas nani. Mama c'est aza comme aza artiste hein. Je crois que balanda ba film na ye ba théâtre ba nini na ye incarne un rôle qui to quoi. Nana ye ba na découvrir na film Sadakama. Ah film non. Sadakama. Aza la patrona. Elle sera kutara na rôle. Vous sepez la naïe actrice ya kosakana te. Là ça ba live na yo wana. Ya ba rolela, Yes. Nana ba yeke actrice. Actrice mouné na cinéma. Ah tala la sekala. Ah moi so. Moi so. Bref, on a passé mon thème, n'a pas pas cité. Bienvenue Zongisa. Oui, le bami. Et la vie continue. Et en fait, je ne dis pas qu'Esther est une mauvaise personne. Moussounios n'a mukiro azanga mabeta azanga malamote. Mais l'image qu'Esther donne, oh bah tu m'as dit bah mon ato bah kansa pour na Esther aza bongote. Bref, nasuki kawana. Nasuki kawana. Et bon vent na bango, maman Esther tonton Jaco, et en fin du monde te. Batali boso ba kaboya na mokila bato eza binote. Moi si elle boso ba boya na mokila maman Esther eza yote. Et yana onzambe ni muto alingi te. Parce que si cela ne dépendait que de vous, c'est juste que Dieu ne veut pas. Et cela ne veut pas non plus dire, quand il y a une vidéo, il est ce qui non. Et la Bible dit, mieux vaut se marier que de brûler. Quand il y a se roloba que olinga magoda mingi, nzamba osepela pete na likolo vandaka bongo yo moko po sumuka non. Et ce on est bala. Mais linga oluka nzambe. Ouais, vous en avez besoin. Il y a la repentance, paix et délivrance. Nama au salon ngolo. Maman Esther, vous en avez bangolo et belé. Vous en avez makabo et belé. Vous en avez dépôt ya kosaranate katina yo. Mais sur otiki nzamba tambu sa vie no. Au kamusa mokili. C'est ça. Dama sunga. Dama pambola bina sunga na tonton Jaco. En fait c'est ça, merci. Je vous aime.
mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze po passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokili yo, mokota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage a lokola yo, Tanya wakoka nino ya wanzambe, uni masomo ya ekusu ponanga, okufose kwa kweyo zali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitana se, olata nzoto kweyo bikisanga, okitana se pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, ikolo evangelo na yo yawe, mabele nyotelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe mokote lokola yo. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible, aliwana yo tukomindela santu, lisekwa na yo tukominde balongi. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolia nga lolenga lingi, mais par son son na se métamorphosé, osimingo sambwe maladi na miso, olengo bebi naza toxiqué grâce à lui.
azalaki nzambe ntango akufi badepte ne balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko me comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu me soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko